Ndeko ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Fongola Matoyi yokelangai eloko oyo. Rendez-vous ezali kakamoko. Pona ba amoureux ya Jésus-Christ, le grand rassemblement des aigles. Oyo ezali organisé kuna na centre missionnaire évangélique Shiloh Ministries. Et bandaki deza mokolo dimanche 14 juin oyo pe ekokende kino le 30 juin 2026 avec le thème oyo ezali na mabomba mina kati oyo elobi de la dépendance à l'indépendance, avec comme sous-thème la délivrance. Okoto nangai que banani yango bakote ya na kati ya rassemblement des aigles oyo yaya. Tokozala na basali na Nzambe oyo bazali na onction oyo ezali na nou fraîche oyo bazali kosalela Nzambe na ndenge ya solo lokola le révérend pasteur Mystère Désiré oyo azali hôte ya milulu le prophète Israël César yende ateya kilobi dimanche le 14 pe tozali na prophète Arthur Yav pe sous le prophète Elipoba bangonde bakozala wana na pointe po na kosone trompette pe kopambola libota na nkolo. On a pamboli Nzambe na kilti ya tongo lelo ezalaki formidable ezalaki toko na ebite yo moto yete yo moto zangi orate makambo ebele lelo tolobeli sur un sous-thème o bapesaki biso tolobela sur la délivrance l'indépendance. Alors parce que tobanda lelo tosukati les 31. Alors, comme exactement il y a indépendance, comment quelqu'un peut vivre la vie d'indépendance ou dépendre quand Nzambe est moko. C'est comme ça aujourd'hui nous avons parlé sur quelque chose de très merveilleux. Au Tolobeli na Acte des Apôtres 3, au na pesa qui sous-thème, on te retrouvera plus là où on t'avait laissé. Bakokuta yote bisika batika kiyo. Alors je vous invite de venir massivement, en tout cas, boya lobby to continuer, ti vendredi na dimanche wana to continuer, boya makambo eza makasi. C'est kanyoso eza pona moko na mane kambo to kutemi nango, ozelo balikambo na de la dépendance à l'indépendance. Eza moko na thème ozo singa na mwana Nzambe tu amitala. O aza na oyo Nzambe abongisela epe alobela ye. Parce que utamela Nzambe na biso Nzambe akela biso apesa biso makoki po ete tozala basomi mais po ete ozala monsomi esengeli ete omitala ozobika lelo soki asolo eza mabongisi na Nzambe ou bien eza eloko moko baimposer yo. C'est pour cela Nzambe atiki biso na makanisi pe na mitema afin que tozala liboso na ye pendant 2 semaines jusqu'à mokolo le 30 yango tobandi lelo yango na kosenga na libota na Nzambe Kinshasa Ngaliema et que to bandi déjà milulu kotikala na ndako na yo te lobi toza wana kobanda 17h juste à 19h juste yango na kosenga na bino ndeko ozoma te ozokitana likambo kati na motema na yo ozolela mpona likambo ezokende liboso te yaka toluka Nzambe elongo nayebiki Nzambe na Shiloh akodecevoir yo te mais maman na likambo na biso elobi de la dépendance à l'indépendance veut dire ainsi esengeli olongwa na vie moko obatia yo bakanga yo afi ozala mosomi kaka na misolo te na libala na kelasi pe na makambo tu oyo Nzambe atia liboso na yo po ete soki Nzambe akelaki yo ndeko eza po ete ozala mosomi makomi elobi na Genèse créons à notre image et à notre ressemblance donc Nzambe akelaki na elingi na ye po ete okonza okamba okele kono Nzambe akelaki mais po ete makambo ekomela bien aimé esengeli ozonga mwasima moke omitala ozobika soki ya solo eza volonté na Nzambe ou bien eza batu ou bien eza yo moko yango tobengi yo na milulu ebandi mokolo lelo ti mokolo le 30 juin tozana chaque jour de 17h à 19h mais mokolo na suka oya le 30 juin tokozala de 12h à 19h yango na kosinga na ndeko yozo oyokanga ozomona nga ko mikanga te komisela mabete pati so sikele na ndako na yo ngana kobenga ito sande ndoki ya vino yo moko yango na singi na yo yaka toka elongo Nzambe atie kati na minoko basali na ye et puis deuxièmement yaka na bike okozala dossier ata mokete ba orateur baza misatu ya liboso ezanga moko pasteur Mystère Désiré nga responsable ya eyamba ya Shiloh Ministries nande ko prophète oyo atamboli pe ba mboka ebele Israël César et puis deuxièmement tozana prophète Arthur Yav de tozana bango et puis troisièmement tozapena moko prophète mais wana confirme sur na poko lelo ceux qui volent et puis sami po tozana elongo na yi non c'est dans les actes vraiment kondima liboso kondima que non sinake za po ete nazo le siko nanga
na bikisama na pambolama liboso za détermination e banda na makanisi lo tango sota na ndako na yo bisika musala tango zo na shilo na makanisi bota déjà kondima ona kino na kepoete zambe o bakote na shilo abikisanga asikolanga ke moi oyo elikanga pamba te soki mboka na Congo eko célébrer indépendance boni yope oko célébrer indépendance na vie na yote bien aimé. Il y a d'autres choses kaka soki zongi moi simamuke okomona ete ozo sala makambo ozo sala tout mais ozo bakabisika moko veut dire ainsi ozo kokangama quelque part mais esengel ete bateya yo balakisa yo makomi le binini mon peuple meurt par manque de connaissances peut-être que ça la yote mais kozanga mboso soli atako boyebi nde esali ete okutama na eta ozo kusepela nango wana mais naibike na mateya oyo kotema bisika bongo Nengo kamata biko na papier okoma programme ndenge zaleli. Du lundi au vendredi, culte ezokota de 16h45, pona kosila na 19h juste, pona mokolo ya dimanche, culte ezobanda na 8h30, pona kosila na 11h15, kasi exception ezali nde pona mokolo ya le 30 juin, wapi epai culte ekobanda à partir ya 12h ngingo, pona kosila na 19h juste. Adresse ezali nango ya kobunga tenoko na ngai, tozali na numéro 13, ya avenue Kasangulu, na quartier ma campagne, plus précisément na commune ya Ngaliema, référence soki kaka okomi na complexe scolaire le Bambino oza mobimba boya ebele na mabongisi oyo tozwa elongo délivrance ya kolongwa na dépendance pona kozala ba indépendant kati na molimo pe kati na nzoto.